Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, Nabalandi Nyonso. Il y a la voix céleste télévision. Mbote Nabino Mbote Bozali. Et belé. Partout dans le monde. Besoin d'abisso par la voie internet. Dans niveau États-Unis, na pesino so Mbote Ska Bozali. Na Europe, na Suède, maman Fatou la mère des opprimés. Na pesino Mbote dans les boutades. En Asie, Océanie, en Afrique, sans oublier en République démocratique du Congo. C'est toujours votre humble serviteur Moïse Mao Kantiba Nemiso Bolingaka. Toloba te automesina kopesa bino ba actualité politique en temps réel. Papa ingénieur Jean-Robin Djibou Nzabate le Eskozali. Armand de Boga, c'est ma caméra, na pesi Mbote. Alvin Deko. Alvin Beya. Le signe naturel n'a pas essayé de monter. N'a pas essayé de se beaucoup là. Effectivement, de Massiara net toujours. Lola. Eza kofuta simato koloba. Nzambe aboto kozwaye lisusu wapi. Pour continuer ko prier pour la RDC, pour prier pour la biso. Parce que mboka o soki nzambe te mais mboka ezalité. Ndenge tosi na contrat biso na bino biso za bangolo na kati ya mai. À chaque fois to mona mokili les allez pas to partager bino na biso na bino ba actualité o to moni na kati ya mai. Yo moto za na mokili koti ya tembete zande ba actualité sécurité politique. Ya mboka na biso boyi besika to zaleli. Lelo décryptage et actualité politique, il y a lelo ezali après rencontre ya cardinal Mbongo na Kagame na Kigali o bakutani secrètement ezana 6 évêques bauti balongwe Kinshasa bakei Rwanda. Toloba te bokoyeba les 6 évêques ba rejoindre cardinal Mbongo bake ko sala nini. Donc, ça a une révélation, la caméra et la voix, c'est ça. Il y a tout le bateau pour tous les informations, puis ça a une temps réel. Dès que nous avons en direct, nous avons en direct, on a l'article l'autre chose, contenu à urgence et information, à Bengi. Les beaux gars, non, nous pouvons tout partager. Actualité, tout est pas tout cabo, la mobisson bino. Cardinal la kendaki makambo église mais le même makambo église est commis politique. Akutani secrètement na Kagame après 6 évêques ba région de na Kigali. Les dessous des cartes zanini yango neza actualité to partager biso na bino mais avant la kota na mobangé na décryptage ya actualité oyo naza na message moko ezali très important o na kopesa. Message en ezani. Eza na communicateur moko international. Na kombo ya Alvin, patient Alvin mwana koli. Bandeko to bolandaka YouTube. O bolandaka Alvin mwana koli boyebi mwana koli. Wa communiquer pona chef de l'État. Azala qui enlevé. A outil parlement debout dans la ville. Ko communiquer quand des message ko communiquer. Ko zonga. Ici ka moyen de transport on ezalaki. Nde akuta na batu moko bazalaki na tenue civile. Ba cotiser na mutuka selon ba information ba beti 2 balles réelles likolo pour na sommation ba kenai mais avant ba cotiser na kata mutuka selon ba termo bazalaki wana balobi bato ba yo kange batangi kombo ya Nicolas Kazati ex ministre ya finance.
selon témoignage ya bato bazalaki o bakao bazalaki sur place batangi komba Nicolas Kazadi. Donc ti sikoyo toloba awa toyebisi Kazali te aza en vie ou bien aza déjà babomie toyebi te. Mais on a épé na profiter kopé sa message awa na bandeko bolandaka na ba conseiller mokonzi ya mboka o baza informé te boza informé na makambo oyo. Regret eza moke, regret yango ezali nini? Communication ya ofele ezalaka te. Communication esengaka mbongo. Kabila kozala na mabe na ye, mais parmi babolamu ya Kabila bato bakomunikaka, bato bando communiquer po na ye, bando communiquer po na régime, bato bando communiquer po na mboka. Fin du mois bazalaki mwana kozwa mo eloko oyo permettre baza bato bafutelaka ndako, baza na bana, baza na famille. Communicateur ya Kabila babandaki kolela te ndenge oyo ya tour ya pouvoir tour baza kolela. Donc solo muzo mona bazo continuer kosala musala eza musala on bosala ngo ya ofele. Soki bato bazo communiquer pour na bino na ba risque nyonso eza okomesika mususu muto otala yo chimo zo yo verete ka ndinga osifisa le ka bese ka landara ngai. Si on suppose que muto otala yo oye par exemple na quartier na bango yo otala par exemple connaissance no mo boyo ebité baza na 1000 manières osala o mabe. Mais ne loko soit que loko moko tozula ngo loko moko. Parmi bere ya régime Tshisekedi, parmi bere ya Fati ya communication. Bato bazo communiquer pour na pouvoir bazo akelo côté. Na ebité soki mbongo ebimaka soki mosolo ebimaka eza na bato ba détourna ngo ba yibaka ngo soki Fati ko na bazo akelo côté ta ba risque wana. Alors ceux qui même bon peut savoir ta protection ya pamba azala nous jeune moi na koleska kei ceux qui babomi parce que mboka na biso enlèvement ezaka elo moko et comme ada 50% ya liwa to sengi na ba service nyonso esika bazali. Alvin Passia mwana koli communicateur privé à chef de l'État ou à Salakango félé. Vous me capez que jouer na influence na bino ya ba service. Vous luka localiser si Kazali. Ce qui est vrai, s'il s'avère qu'ils est vrai, bakangi pour na makambetali ya Nicolas Kazadi. Message quand on peut ça yango avant la côte ma actualité parce que ba Alvin moi encore ça parmi bato ngana zaki malade a contribuer qui ma casse parce que chaque jour bane ko kotalanga na olingate sika mabeli ne ko melenga na c'était iska yozor lo banti ba lo ba actualité ko to loba yango to muye ba mayangwa. Fin du mois tozwa keloko morote yo zela to beta babilo to lobela makambetali ya mbongo mais na pesa na communication si ça s'avère vrai que neza makamba Nicolas bon ngana ebité moto nyonso so ofani na ndaku na yo vie privée non bato ba okipango ba rozala te mais elle osa ko gérer makambu ya l'état entreprise aux ministres
l'État, biso comme tout fait partie na kati ya Congo, ya l'État congolais. Attaque ba garder des temples ya mboka, tous en a droit à surveiller yo. Ya koloba po na yo, ya kolobele yango. Soko lingi ba lobelo te fanda koza buku mesete, koza la chef du quartier te koza nani te. Mais tant que ba tio o assumer responsabilité moko ya l'État, biso to koloba. Celui Koutou Kabila, président de la République à l'époque, to bané koloba to bangi te bongo yo zana ni ba lobela ote. Et ozo gérer l'été zanda kwa tata na yo benda kwa mama na yo. Ozo gérer la République. So écoute Fati et moko za bato ba critiquer. Ba critiquer te parce que tu sais que ba critiquer pas ozo gérer. Rapport ebimi ya IGF. Que non makambo ya forage eza boye. Ba journal nyonso elobeli yango siko biso tofanda kima te parce que eza Nicolas Kazadi na ndenge nini. Donc soki bato balobi ekomi kokanga bato. Ekomi kokanga bato. Ba risque oyo ba communicateur ba okuri bo futaka ba onkombe. Si bato bazora ba million bato wala ba million ezali Eric Ngindu na Patrick Moya bonde bazora million fait di mobwe fatia pese mobo o eza pour la communication ba ça la musani Eric Ngindu wana aza chargé communication mbongo azwa kasala ka musala ni. Mais biso à travers canon na biso yo pour na mboka to communiquer pour na ba congolais balandaro bazaki peut être diaboliser ba comprendre les vérités. Mbongo na bino bo futa ata 10 fois au pesa ka batute. Bo tika wana te boko masuna okanga. To pesi bino 24 heures. Nazan direct à to pesi bino 24 heures. Ce qui moi na koli bo libéré été biso nyonso to esika bakangi so de sika ba lever bokanga biso nyonso comme ça bozwa bana na bino na basi na bino na bande ko na bayaka na ba plateau balobelaka nini balobelaka fati trop c'est trop c'est trop. Donc message on les can na bino ba agent o goyaka ba agent o bokanga ba makambo osala belé ba infiltre biso bino bokanga bango te donc makambo bato esika bato ozela bino bosala raté ezanga tina ndebo bimisa nango biceps makasi nyonso to pesi 24 heures soki eza na Nicolas Kazadi mutakangisi ye soki olandanga papa Nicolas Kazadi avec tous les respects naza kopesa yo retirer plainte ano libérer mwana koni alombonga sala musala oyo eza ya munene parce que toza na eta na enjeu de banjeu eza siko awa bana na bino baotika kosala yango te alors to continue maman na likambo oyo na ye to partager biso na bino eza na réunion église ezaki réunion conférence église oyo baevêque bakutanaka esalemaki ezosalema conférence yango na Kigali na Rwanda. Alors avant conférence oyo esalema
ils ont la conférence autobéni préliminaire où ils planifient la conférence où on est salé. Le 26, le 28, ils ont acquis le niveau à Kigali. Cardinal Mbongo à Kendaki. Ok, Cardinal Mbongo, il y a Zali Congolais. Na Est Mboka na biso, bato bakufi baza plus de 16 millions de morts. Montabomi bango, Izali Paul Kagame. Attaque Congolais. Parce que Montonion soit passe à expédier Makambo à Sala Kaliboko, il est quoi liboso d'abord. Ou ya privilège les patrie na eza nation nae. Ata papa ya Roma ye mo nenga zawana. Azana ni nae. Na pays oyo aza nationalité pays wana. Motema Montonion c'est la gawana. Papa Cardinal Mbongo compte tenu la gravité, il y a massacre au Kagame Sali à l'Osa niveau Est. Azaki Moutou, il fallait pas même match à Macron. Tu comprends accueilli. Mais quand on a accueilli, la première réflexion, tu vas à Mbongo, Cardinal accueilli. Et ça, moyen où permet de faire la vérité, mon co. Ils ont mis ça Kagame moto. Te bobanga te boti na ndako keza bien boti kapalo ba ya Kagame ba vérité wana ne ba congolais bande okanisa. Parce que courage azwa awa na Congo pona koloba na pouvoir à place. Soyez pas de courage yana kolobela Paul Kagame kuna. En tout cas linga za penda héros. Tata Cardinal a commis conférence et ça les mis 2 jours. Ne ba yo kana ki conférence Syrie. To comme na 3e jour évêque ya Kigali na pesa bino kombo na émission na auto osala a vu coup de fil, il y a Paul Kagame. A décroché, Paul Kagame a dit que nous avons besoin où il a cardinal il y a RDC. Où il a fidolé en bongo. Tout sur l'anaï. Nous avons un message pour transmettre. Évêque à Kigali après ce message na Ambongo que dans ce coup de fil le président Kagame azala besoin sur la naï azala message va transmettre très très important bande ko bolanda to lo bateau Ambongo ayebisi na évêque wana Kigali que non naza après tokindi. Mais à une seule condition, et ça les m'a discrètement. Discrètement, c'est-à-dire, les médias, presse rwandaise, eux, ils ont monté et battu ça les m'a discrètement. On les a soué oyo, Ambongo, a ebisa qui n'est avec wana. Ya Kigali. Avec MC Koutou, avant il a déjà présent à travers communication à Sali, il y a un coup de fil à Salabi que non, il va se passer de manière encore très discrète. Cardinal Wana, évêque Wana ya Kigali, il y a un combo de Misoto, le Kanaawa, la combo de ok, Antoine Kambanda, Antoine Kambanda.
azui cardinal ambongo inde na présidence ya Rwanda wo bakomi wana bakomi kuna ezalaki vers 21h30 rencontre salemi 3 personnes bazali na kati ya rencontre wana Paul Kagame, Fridolin Ambongo na Antoine Kambanda waze évêque ya Kigali. Langue ba utiliser basoli na anglais. C'est Ambongo le bar anglais. Depuis alors de jouer à Makambo Basoulaki. Dans les bosso Makambo ya Est, Yami Balé na Ibisa Kibino Zagi Makambo Nini, il y a changement à la constitution. Les bosso moi déjà évêque cardinal ya RDC. Na depuis alors de jour à Limbia Soana, notre pire ennemi Paul Kagame. Na Makambo Italia. Il y a changement de constitution. Voilà, ils ont souveraineté ou comment le balin. Ils ont ça dans d'autres Mali. Na ba point au basololi. Na assez concerne la situation est et Kagame a bisa bon que non. Il y a ça qui n'a volonté qui met le même moto. Oui, la moto est commandée comme les Gwezati Sekedi. Voilà, c'est le Kagame. Ake Moussika, quoi, oui, ça n'a pas que non. Possibilité, qui n'est qu'autant, mais une seule condition, faut que tu aies ça à Longo. Na deuxième point, il y a changement de constitution à Babiso Congolais. Voilà, Ambo va garantir Kagame que non. Côté Wana, église déjà opté que non, le quoi au salle maté. Kagame a été Moussika comme baza pays c'est, toza pays c'est. Au cas où faut aussi gagner ça les mailles à peu près na coïté. Église catholique. Faut qu'on tourne la question, faut tourner la question. Aide à moi au yambo mazolo ba après pour na aider église catholique. Au cas où faut aussi gagner ça les missions bango. Aide à moi ça aide ya nini. Aide à moi ça aide ya nini. Stop. Alors, pour Kagame azolo bakeno aza après pour na ko aider l'église catholique. À ce qui concerne ya makameta le changement de constitution sur qui c'est que la sali fait aussi. Il faut aussi poser ma question. Attaquer ba congolais bandeko. Aide dango oyo. Kagame azolo bana cardinal ko aider za aide ya nini. Tu as vu que Kagame c'est un dictateur, c'est un sanguinaire, c'est un criminel. C'est un voleur, non sur ma bé, et on est sangisi Kagame. La dénominateur commun nae, eza monto ya bitumba, ba minduki. Les razolo ba que non, na deuxième point ou ba soli na bon que non, aza disposé au cas où forcing et ko ça les mailles d'église catholique. Eza aide ni non même église catholique. A continue na ba militaire rwandais ou ba oya ba prier l'église catholique, ba continue na minduki. Bien continue na minduki. Réunion ici la catécile. Tu éviter ce qui tata cardinal à travers ba na canon na biso tozu information to véhicule qui ango atali que non de membre zo kendebe bo ki asali déclaration mon bo na yemo ko mutatu ni été mutati atindi été que non na yaki awa na Rwanda ezali pona makambe église oza kosamba samba na comprendre que non rencontre secrète au bakuta na Kagame déjà biso et comme pas na biso to véhicule et souki wana te
eza na 6 évêques na poko ya lobi bakitaki Kinshasa bake ko rejoindre ya mbongo na Kigali. Siko mama na likambo na biso ezali awa. Bevek wana urgence ya kokende na lombangu na Kigali wana, qu'est-ce qui se prépare? Bakei na invitation ya Kagame ou bien bakei na invitation ya mbongo. Les bozo katiseke la zolo bake non. Ennemi a obunta biso ye morote ake azui a recruter même bana ya ndaku babilo bango yango. Parce que so tomiki ko analyser après rencontre on a 6 évêques convoqués en urgence à Kigali. Bake ko sala nini? Ilonga na kosenga na ba Congolais partout ici que bazali. Oyo balanda kabiso, oyo baza kolanda ngai. Ngonga ekomi mabe. Ngonga ekomi mabe. Mais ça bien à chaque fois que non, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Ceux qui battent politique, ça la trahison. Et ceux qui ont été, est-ce que nous avons na basali na Nzambi? Est-ce que nous avons na basali na Nzambi? Bato baza sensé. Ambongo aza na capacité d'influence na zanango. Il y a qu'au jouer même que qui n'est qu'autant entre les deux États. À l'obéli au vérité, en tant que basal l'andré baluki, va jouer bons offices pour la kimia. Mais ma kambe komi na ndenge to ezo kendi elaboye. En tout cas, na sengi na peuple congolais nyonso. Et si kazali aiza makambo susu ya ba partenance te que non nga naza moto ya IDPS wana eza moto ya PPRD ou aza moto ya INC eza makambo ya Congo. Biso toza na nationalité moko, toza na passeport diplomatique te. Ok non lelo soki Congo bateki yango tokofanda na pays mosusu toza na mboka oyo. Boni makambo eza sensible, eza ya souveraineté ya mboka. Ndenge na kati ya ndako ezalaka ba dossier mosusu et traitement entre famille. Mais soki bomoni mwana moko, membre moko ya famille abimi akomi koyebisa makambo ya famille, oyo eza makambo moko interne, oyo eza familial, ya komi kokotisa ba voisin bato ya libanda, il faut qu'on fait très attention na membre wana ya famille. Ma conclusion, va te conclure que notre membre de famille, ou sous membre de famille, na binote. C'est ça il faut faire tout conclure. Parce que awa, à chaque actualité, garder un courage wana ya koloba, ba 4 vérités na régime en place. Les appels ma bête, parce que baza basali na Nzambe, baza censé c'est comme ma bête zali falo ba pona ba corriger. Mais courage wana pourquoi ambongo asali ya ngote et pas ya Paul Kagame. Courage wana sali ya ngote. Si du 16 millions ya ba Congolais ba ku baza okufu ba kufi na est. Na kati wana ezala ba chrétien catholique. Ezala ba chrétien catholique. Ba image ezali oboka que non en pleine messe boye. Bombo nini boya ba M23 koi ba autant de bombes de mort. Est-ce que ben information nyonso wana tata cardinal azala ngote? Tata cardinal azala ngote. Les monsieur zali koya troche la bino déclaration na agitation.
Parce que ndimaki te que non makambo muso asali kuna biso to rezo information to yebisaka bino bandeko ngwa bino bolalaka eza ngwa biso totambolaka toza na plus de 3000 bacaméra eza partout dans le monde oyo elandelaka bato soki information ba centre na bango bakotindela ntibali mpo to eforme bino donc même cardinal esika azali aza étonné ya koyoka rencontre oyo esalemi oyo ebimi epai ya moya ya ntibali ndenge nini ebimi na la voie céleste ndenge nini. Alors 6 évêques oyo bake Kigali oyo baconvoke bango bake kosala nini. La deuxième partie bon c'est désabonner toujours à tout expliquer bino les 6 évêques on eza banani bake kosala nini na invitation ya nani pour na nini meloko na kosenga na ba service oyo d'ailleurs misu oyo basalaka musala kitoko eno ba service au moins na papa Ndayuel ya demiap bo fungola misu bo multiplier musala na bino parce que modification, révision, changement, constitution, et ça débat démocratique. Mais bah tout monsieur comme il faut pas tomber Congo. To ya mba na lo mba on a des impératifs boyeba. Bah avec on a baké ko salani. Et ça qui ne connaît bino Moïse Maoka Antibal affaire à suivre. Ciao.